Biso beba na Makala to ya to funda commune na biso. Makala eza na 12 quartiers. To na 12 quartiers. Makala eza munene eza mukiete. Makala ya munene. Voilà, Makala na 12 quartiers. Kobanda Makala 1, Makala 2. 12 quartiers. To za na ba quartier donc eza kolonga a bandi o biso za na quartier Bolima. OK. O eza Bolima. OK. To Bolima to na Tampa. To na Mikasi. Dans ba quartier eza plusieurs quartiers. Donc na Makala na domaine presque tous les domaines où ekangi na monde ya Congo eza uti Makala. Dans la Makala, tous les stars, comédiens, Makas, les Charlie, les Vidélois, les Vengadia, les Ngadios, les Makala, les phénomènes sobé, tous les Manzengi. Surtout dans la musique, tu as Cédric Mbungu, tous les Mimichi Baz, les Forcet Koufa. À la moindre Makala, tous les musiciens belés, ouais, Makala. Donc, surtout dans le domaine politique. Tu as politicien belé, au Bazaka, Makala, honorable Eden Ilumbu, le Moissi Nzambe. Tout ça, donc, même ça Adolphe Muzitu, à Makala, donc, même si Nani au Lumumba, ça a succès dans le Lumumba, moi à Makala, donc il y a un Makala, animateur Lumumba, il y a un président Fachi, donc à Makala, donc net ba biso ba bola c'est ba Patrick Balance, ba belé, on a parlé de Misi, tu as ba Riki Tulenge, ba uta Makala, ba Meshak Elia, moi à Makala. Ibenge coach Ibenge avant na Makala abanda oya na Makala donc toza na ba jogo baza na telme baza belé c'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend, il y a un Payno Sobozwami Bozolanda Biso Awa na chaîne Nabino Bomesana Kolanda 3 Exa Production TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne Oelak Sarabino, toujours ville Nabino à Kinshasa. Merci et belé bozo tunangai awa lelo tozali wapi toza bongo awa na commune ya Makala. Toza bongo na commune ya Makala, précisément toza na route Kikwiti, Luanza et yango donc oboyebi route Kikwiti et ceux qui toke boye et na droite na ngai tokeiti to l'équipe point à Luanza et comment le pont Kimbangu opusani okei balemba fikin toko keibo keiti elengesa obimiti elengesa. Voilà, merci beaucoup chers internautes et merci na ingénieur Augustin Kaninda le Moulouba le plus civilisé du monde au tozana yelelo l'émission lelo ya Makala. Merci na ba fanatique nyonso bolingaka ngai papa sano bakala dia kuba na tombeli bino lamu awa biso to bandi émission na biso. Merci. Les retours à la parole nous est tous demandés. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Awa toujours continuer et awa toza toujours et toyepe tokutana na melo ya ndeni go kampeta mboka ndeni yo mukimya masa awa to ali na mabele na yo Makala mabele to botama ya mabele to moi un mois na bato ba lando ba yebi yo pe na ele wana ba moni yo pe lelo na 3 Exa Production TV. Merci beaucoup na babonné na biso nano biso ba artiste na biso ya bino pardon botika biso te to ali
awa siko toapela na mabele ya makala esika bastar oyo bino boyebi babotami nde awa toza na prince alwanza oyo basali sika bato bazala na makala baoyeba batika yango potopoto mais mokonzi ye asali yango mwa système donc bato bauti lemba boye bakozwa na deuxième porte bakoki ba troisième ba trois pine baobela elengesa bakokita boye bato touta makala kimbango babela kuna deuxième porte lokola lemba donc na mito makala bina direction pe odeya na projet baosala ya presse. Voilà, merci beaucoup chers internautes bino baino so bozolanda biso et ndeko na bao baolanda pour la première fois bamoni on a 3 exa et bakoki koyeba et nani o bana liboso ba découvrir yo ba mona yo et à travers 3 exa production. Ouais, tel mezamba liboso za artiste Patrick Balox, artiste comédien ya papa vie de loin Charlie Nongi biso zui formation pa viwana ti loto ko bakaka za surprise la moni collègue na rapé ça non malika komiso bundi la tipo fort amoni na akita no mabele batala apesika to uti poko ngala ko to uti te voilà on a sepelé artiste comédien Patrick Balox mfumo kimbango baboya ba mwana makala ya mabeko ne grandi ya makala ko buka no ko tete voilà merci beaucoup et le toye et to mona yo to mona makala ba bazali banda mboka ba voyage ba kenda ba mikila poto aux États-Unis par-ci par-là et artiste Patrick Balox tozana mabele na yo tozana ko quartier na yo commune na yo yondo koyeba kotambusa biso wapi kokotisa biso wapi ti kino totambola ndenge ezali toza towana direction ya Samso voilà la direction ya Samso donc Samso onde ezwiti kota ba prise ba umbu direction na biso yango oyo ba watu esika ba maviosi bazala esika ba ve na biso ba michopo ba lindalala ba koto wana koto zo mona likolo wana nde ba koto alors tout makala nyonso mais esika to botami esika to kolikoli. OK. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Vous continuez toujours. Ndega et ndegolanga otiko lo bale to na casquette émission. Et bino ba ino so mesana rotala biso papa Sano Patrick Balox et tout ça toujours on a toujours dans monde média. Merci na bino ba tout rotala biso partout au bozana mokili bozana France bozana États-Unis Amérique Canada Suisse Norvège bozana Bruxelles bozana Hollande hein boza partout et te pesi bino bambo te bino ba pe bozana Afrique du Sud, bozana Afrique et te pesi bino bambo tebele Congo Brazza, Congo Angola et Congo Kinshasa et te pesi bino bambo tebele 26 provinces de la République démocratique du Congo, bozana ba Kananga, ba Lubumbashi, ba Congo partout o boza libanda mboka bolanda biso vraiment et lelo toza bongo na makala. Et Patrick Balox, toza na quartier ni. Toza na Tampa, quartier Tampa. OK. Voilà, ils na terrasse Samso. Eza sikoyo avenue Mbumbu. Avenue Mbumbu. Avenue nanga ya liboso. Oyo na vina banda ofutela. Avenue oyo bato ba minga banoko oncle. Bazaka artiste mais ya pema na ye auti balwanda ye. Le pango yango ya liboso. C'est wana dollar eza na 92 000. Banda ofutela pango nanga liboso. Oyo ezali avenue Mbumbu. Voilà, on a venu Mbumbu sali combien de na betaka ba 6 ans na pango. OK. Banani oyo yebi na 6 ans yo sali oyo ba parta ba bima pe awa ba kenda ba libanda mboka. OK. Alpanga liboso ofutela ya. OK. Ouais, to continuer na biso et yo latana yo ha. Onga na lobaka nanga mwa makasi. Là tenons ma boye et là tenons ma casque bon aweza lupango mbala bonjour mbala liboso bakanga suki bakanga na lupango bango eza chez biso pena na ofutela mais amoso be dama zezate oya dama to moni ba serre to moni ba moto nazoya et toujours continuer et voilà merci beaucoup et toujours continuer toujours na makala alors si moi na makala et to ko ba histoire na makala ouais naza na histoire ndambu mingi te mendambu na oyo yebi
histoire makala makala bani ndenge nini et ba ressortissant nini babimi na makala et ba activité nini et makala histoire makala etaki mwana makala bana makala pe belé bana moka to na recommandation na bango o ba hôtel biso so ko betela bango moi histoire ya oyo yebi ya commune ya makala ba toza wana makala wa makala oyo bon tolo baka makala nyonso en général makala ebimisa vie de loin ebimisa vetito lianzi mukwata ebimisa na ba comédien kaka ba ve na biso batakinga ve na biso pe nani esobe ando beta pe batour na ndenge ya ba mabele abandai koya awa donc o direction sko ya nini ya ekokima tampa wana ba tampa o eza ekokima voilà pour continuer toujours c'est l'ambiance et voilà et chers internautes dangola ça va adolo makanda omoni mère na ngai ba mère ozo mono na musala tange bando bébé ça va onde ba yebi cop mère na bosani o ko direction nini souci ya wa o to na direction souci souci tant pas souci wana to na direction ya des amoureux oyo elandi wana elenge nini Bordeaux après tobimi elenge sesika basali prince wana toi au direction souci na mapango ozomona kolo nango azali nango ata ba 5 ba 6 c'est que tous vont venir tous vont venir na kuna ayi nango ata ba 5 ba tongo pe ka ba genre moko ya monde ba pesa pe direction ngo souci voilà sali bien mabele sali bien faut ndima mabele na yo papa tout le monde makala emonana donc mais sur le plan côté ya ba politicienne babimi na makala oyo bayebani oyo baza balora bato mona baingela ifoto ba Eden Lumbu honorable Eden Lumbu baza mo belé ba o naza na ona maintenir nde na mutu na wande ya Oso avenue Kipika. Eza deuxième avenue où on a foutu la rapé. Avenue Kipika. Donc ndé toza bosto kiti tina sekuna. Wana komi sko makala de. Pour biso toza na makala wana ndé makala. OK. To sauter kaka car so yesu tour no mona de ak to bo clôturer yo ni na kabelo lo mato teki yango moni fa na pesa la ngai sika deuxième temps on a foutu là yango OK ndako yango wana esika tipo wana okota ipe osko Kipika après Kipika ni elanda Kipika après Kipika kolo OK sonde to ye na Kipika tozonga siko na veni Madimba au direction to tika kiti o Samso wana siko souci souci bona weza gayara sebisa no mata mata soke sengi pe kaka tozwa kaka attention oyo na Samso okota to souci déjà yango to tiki o Samso bonjour mais eza vrai terrasse Samso no beta balada ebe barabo ebimisa boni komba Samso
Bon, selon l'histoire, si bon, dans Zala, allait trop monter ma casse, on beta bateau. Pour biso zagiawa, on a bande wala biso ya ngambu bayara boy pour kuna ya mystique. Baye bakangi pe balo bakati kuna. Nde viana squat s'imposera ke balo ko kata su ngambu wana te. Mais na moment biso nyos to kuma na biso déjà même moral et lo za ngote. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Balo ma msu na yo ka te. Avenue vena mtapesa kombo avenue koko na bango. Boyo kosaka. Yebi se go mutu. Kan kolo koko te. Koko te. Ko kan so ba ngen kolo koko. Avis ko kombo ana apesa. To chesko na avenue. Po eza ba vene beleza makala awe eza ba kombo batu. Sole kana avenue fo bafuta kombo. Ba venir la ba kombo. Fo bafuta kombo. Ba bita ba taliboso. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que venir au kolo. Ya kolo bimati elengesa. Mikasi. Mais direction toi na de ça Samso. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et toujours continuer toujours à la commune Yamakala.
et ndenge totu ko sabino. Merci à vous et na abonné na biso tout au bolanda biso partout vous êtes dans le monde et net fait que nous toujours en avenue et avenue Nkolo donc avenue Nkolo awana commune ya Makala quartier Mikasi et bipa itoko tambola na moko ya ba natif ya commune ya Makala et artiste aussi et Patrick Balance netoko tambola ne awa vraiment un grand merci et na bino ba tout bozola na biso sans oublier le général Freddy Kalidja et le capitaine et le général au direction des amoureux. Ok, n'est que petit. Morgan Gondomaria. Ok. Voilà, merci et na papa Freddy et Kalidja le général et pourquoi pas et na papa Paul Mafuta et Bambote na Pebele et depuis Hollande boza telme belé ba selele nzembela mfumu kimbangu ba kolo garde midi bana Bruxelles à Tongo ba Jacques Ndombas ba Jidikaeli Pumbu J3 de Bruxelles et bino tout et Bambote na bino ya mingi ya ebele. Voilà. Moi, ça bonne. Voilà, merci beaucoup. Et toujours Koba, toujours à la commune de Makala, toujours à la avenue Nkolo et na quartier Miki. Et donc, toujours Koba. Merci Nabino Baitou Bota Labiso. Et Bana Makala Nyon Sobozan États-Unis, Bana Makala Nyon Sobozan à Paris, Bana Makala Nyon Sobozan à Belgique, Boza partout, aux alliés natifs Yamakala, aux alliés ressortissants Yamakala, au Botama, au Kolawa, au Monipe Lupang, on a bien de Toko Tambola Boye, Nenka Bomesana, toujours et Awa, le Lengue et émission Nabiso, ils allaient là toujours, au Monipa Nabino, au Moni Lupang Nabino, au Moni Aveni Nabino, Salabiso. Il y a un commentaire et que ça l'abisso tellement bien makasi. Merci Nabino Tubo Talabiso et merci na maman Jolingumbu. Voilà, direction à Bordeaux. Oh, direction à Bordeaux. Voilà. Ok. Toujours tu auras la direction d'avenue Nkolo. Ok. Est-ce que tu peux tenir pour la direction Samsung? Kolo. Tu es na souci Kolo. Kolo. Les amoureux tu as appelé Kolo. Tu es na Bordeaux Kolo. Makala est mon gars dans combien de quartiers? Oui, bah tiens. Makala. Toi, Makala 1, Makala 2, Makala 3. Ok. Tu vas Makala 1. Makala 2, Kunanga Babaki Pata, Baki Ok. Makala Sco 1. Tu me l'as ça va expliquer bien que tu vas récourir. Ok, ouais, tu Makala. Makala Sco est Gaïa. Pour Makala, à Kangani Pena Mungafula. Mungafula, wawa. À Kangani Mungafula, Kangani Bumbu. Wawa. Kangani Wawa. Kangani Pena Mbangu. Kangani Pena Kalam. Kalam. Ouais, na yolo. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Zokoba, toujours Tokotambola, toujours Awa, na commune ya Makala. Merci à vous, merci na ba fanatique nyonso oyebolanda kangai papa sano bakala dia kuba. Merci na bino ba tu oyebo mesana kotala émission na bino bolingaka mingi bomona banda kuna bino. Bomona banda kuna bino bomona ba quartier na bino bomona ba avenue na bino lokola lelo boye boko mona Makala na bino et ko sala bino tellement elengi kitoko makasi yaka na commentaire tikela bisongo na commentaire et ko sala biso bien tellement makasi ko leka. Voilà, merci et à to bimi elengi ça. Voilà, merci beaucoup. Faut que vous. Voilà, merci beaucoup. Awa Tobimi Lengesa et Tobimi direction et Lengesa to Koutipe embouteillage ya makasi awana Lengesa embouteillage pezali tellement makasi. Alors ça to commune à Lengesa
et bana makala baolanda yo et belé pe bakenda batikaka elengesa na makadam tia oyo koyeba makadam esalami quand et batiango quand et depuis batiango est-ce que epesi pe voilà epesi pe évolution ou pas évolution ezali ti mabe ndosala mwa to batanga série okanga ndenge prince ye boye mwa baactivité mosusu mpe esalami ozalaki na bamarché te kotikoti baspermarché ekoti na makala basalisaki mwa pembe na mai to mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo. Voilà, merci et tout côté totiki bongo direction elengesa et tozokende sikoyo et vers direction des amoureux et oyo toza na avenue Nibox avenue Mayulu. Ok, voilà, merci chers internautes et merci Baïbol la biso toza bongo awa na avenue Mayulu et avenue Mayulu toujours na quartier Mikasi et na avenue Mayulu na commune ya Makala et voilà et toujours avenue Ngafula voilà Mikasi donc avenue Ngafula et voilà namoni avenue Ngafula toujours quartier Mikasi donc toujours koba toujours awa na commune ya Makala voilà merci et bana Makala et binotu bobotama wa bokolia wa et bovanda wa et bolekawa otanga na Makala et au Kenya ba États-Unis au Kenya ba poto au Kenya ba Canada voilà donc tous toujours et elongo na bino merci et na et papa mon pasteur Izembo depuis Lille mon papa pasteur Izembo na apôtre Pajo Malosa et depuis Lille je te salue mon papa toujours et Nzambe azobatela biso voilà. Ok. Voilà, merci. Et Tozoko bat toujours. Et awa Tozabongo na direction à Bordeaux. Et Toutikotika Elengesa, Toya Veni Ngafula. Et Tozasko Bongo awa na direction à Bordeaux. Et merci Nabino Baïtubo Talabiso, merci et na Jimmy Diankalou depuis Lyon, Jimmy Diankalou depuis Lyon et pourquoi pas na Briski Sombe na Paris et Briski Sombe et Bambo Tebele. Voilà. Briski Sombe et depuis Paris et namoni ba Jimmy Diankalou na Lyon et ba Dango Masoudi voilà mais oh batu balobaki Makala ekenda sango mabe toujours marché voilà. Voilà, merci. Et bah Jimmy Diankalou na Lyon, bah Briski Sombe na Paris et na Pesibino Bambote et Belé et bah Dango Masoudi Bolanda Biso et vraiment on est ensemble et Tozoko bah tout venez au pende to côté Nkolo et Mayulu oh voilà oh Mayulu. Avenue Mayulu. Avenue Mayulu mais toi la quartier Mikasi. Mikasi.
mabele na mawanga na mwezi ati po siko bota mesi ko toujours on se retrouve na direction ya mama itoba ya souci nini des amoureux boto uti na Bordeaux to uti Bordeaux to comme na direction des amoureux to bi masco souci mais na 7e avenue voilà toujours na Maïl voilà les ponts hôtel oyo ya munene wana voilà 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 merci et toujours awa na nani veille rien rien à tirer là veille d'Angola voilà merci et bande nyonso bazo tala biso bazolanda biso toujours vous comprenez que et tout ça toujours awa na commune ya Makala tout ça bongo na avenue Mayulu na quartier Mikasi et bipai toujours tambola to l'axibino déjà ba venir et belé toujours l'axibino toujours ko ba toujours ko l'axibino ba venir awa na quartier Mikasi et awa na commune ya Makala tout ça toujours bongo et na avenue Mayulu voilà avenue Mayulu. Merci à vous et merci Nabino Baïtoubo Talabiso et merci na ba autorité na biso ya mboka, merci na ba kondi na biso ya mboka, merci na ba abonné, merci na ba fanatique, ba fidèle na biso et merci pe na bino ba sponsor, ba abonné na biso et ba partenaire et ndenge to ko benga bino toujours mikolo na mikolo boya et ba porte ça est vraiment ouvert et pour na bino to ko yamba bino tellement malamu. Voilà, merci 3exa Production TV, ezali le meilleur chaîne du moment, chaîne où il Sarabino toujours ville à Kinshasa et la Sarabino Congo et la Sarabino Congo et la fois passée tozaki bongo na Mbanzangu et bomoni ba Kisantu bomoni ba partout bomonaki et voilà et Tozokoba toujours. Voilà, merci et Tozokoba kaka toujours awa na commune et de Makala. Voilà, merci. Et bah alors ça to commune à direction direction souci. Bonjour. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Nous avons tout la biso depuis États-Unis. Na pesi mbote na Fabrice Ndombele et ba mbote na ya mingi. Fabrice Ndombele et na pesi wawa ba na Makala. Voilà bila mwana Makala. Na boto kala tongo. Mona venu to kota ki pika na vela HD na super. Toujours venu. Et toujours venu. Toujours wana. Voilà Makala. Voilà, merci. Et voilà, Kokoba. Toujours merci à Fabrice Ndombele depuis les États-Unis. Et voilà, vous êtes tellement ébélé, vous êtes tellement nombreux. Merci. Et Papa Nangaï et na Maman Nabiso. Aïe, 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 aïe. Et tout ça toujours ensemble, tellement belé, vous êtes à la biso, tellement belé, bozo, landa biso, et te pessimino bambote, et belé, amingi, voilà, te zia, comprenez que. Bonjour, la bonne obésa. Petit bazo saka. Voilà, partout ezali, yo bino ba Makala ezama. Bonjour. Tina Makala ali. Bonjour, petit bazo sauter bazo koya.
Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Je salue papa Guy Mayala, na maman Marie-Louise depuis Paris et pourquoi pas et na papa et Nabiso Agostino Louvangadio, na maman Cathy Louvangadio et depuis Paris. Je vous salue aussi et balandi mon nene ya émission Oyo, ba maman Nabiso Jolingumbu et ba maman Nabiso boda tellement belé Oyo, botel Arabiso toujours awa tout ça bongo na commune ya Makala et sans oublier docteur Jean-Marc Ntita, docteur Jean-Marc Ntita, docteur Jean-Marc Ntita, le centre médical, les experts na commune à Bandalunga, Olingo soit traitement bien, ya kawana na veninto ya référence station Bambole et pas docteur Jean-Marc Ntita. Voilà, vous êtes tellement ébélé, bozo talabiso, toujours continuer toujours awa et le lengue yango ezo kendele, le lengue yango et tout a contourné. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci Nabino Tibo Talangai. Merci Ninge Bolanda Biso awa et tout a toujours et ensemble et le mot Nabino. Voilà, oh tout ça au bagi tout ça la direction il y a souci voilà, toujours koba toujours. Voilà. 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 Donc, tu le retour au le moto autant pour la base baya ba na bango suba oliam suba ba na ba. Voilà. Donc tu qui ndana ngoko ataka to marché. Ta botole mutelo. Voilà. Ta fatala ba to ya ochala makala aiba. Ta série eleki. So ba simba bisoté mais vous avez rappelé la keba kaka butu pe a mamebele. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole Voilà, merci beaucoup, chers internautes Zokoba. Toujours na pesimbote na maman Marie Chérie Moulanga, maman Augusto, maman la baby, maman la Jido, maman la G-Live, polobi famille Augustin Kaninda, famille Kandina Mobima, te pesibino bambote ebele bozota la biso boza partout na mokili et bambote na bino ebele une zone de santé de Makala. Voilà, zone de santé de Makala. Voilà. Toujours Koba et voilà. Merci et autre côté avenue Angondo Maria. Donc il y a un moment peut venir Angondo Maria. Ah ok, Mavuba. La avenue Mavuba. Jusqu'au Awana. Quartier qui sent. Oh, jusqu'au quartier qui sent, voilà. Mavuba wa joueur hein. Mavuba wa joueur. OK. OK. Parce que tu es vers morgue. Hôpital présent morgue non. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, merci. Et nous sommes là pour vous et vous aussi, et vous êtes là pour nous, et parce que ce qui biso est l'électricité et bino pe bokota la te ce qui peut biso te tourner te bino pe bokota la te mbote na bana Makala mbote na bana natif nyoso ya Makala ba ressortissant nyoso Makala le lengo to ko tambola bobo yebi déjà biso coutume na biso ndenge zalaka omoni lupango na bino omoni pa na bino omoni quartier na bino omoni avenue na bino osali biso si na commentaire et ko sala biso tellement bien makasi toujours koba toujours na commune de Makala et to commis déjà na morgue ya Ngondo Maria. Voilà. Et alors si moi liloba ba to bazolanda to commis na morgue Ngondo Maria. Devenema nini o le cas na morgue Ngondo Maria na commune ya Makala oyo. Ça morgue moi ça bien. Voilà. Je suis allé voir te poser fête par rapport à ma solution mutadae. Oche assurance ya Lima Lili to mbala moko.
libembe mpe utaka mpe libande utana bakomi différent mpe yawa mpe esili basali mpe makambo oyo apeli mbeba te donc eza mpena na logique nango bala bien baa mpena na structure moko ya bien donc nayoka te oso te nyonso ekenda na logique eza na basango eza ya bango awa sikoyo nde toza awa toza na morke liso ya morke so tobaluki boye nde tobaluka sikoyo na hôpital. Voilà, merci. Et merci beaucoup. Merci sur Internet. Merci Nabande Kotu. Et voilà. Et toujours Koba. Et Awa, tout ça donné. Morgue, ya Ngondo, Maria. Merci Nabinutu. Vous êtes à la Bisso. Merci Nabinutu. Bozola Nabisso. Mais partout, Bozali. Et on est ensemble là. tobaluki kuna nde oyo nyonso morgue wapi basala babiloko mosusu ezaka kepo na place ezalaki ekala ezalaki soki bokufeli fo okende lwe hôpital mpe ezalaki moleme bati hôpital na morgue baza mpena donc na logique na bango mosoko tie mutu na yo oyebaki ntango yo okute mpena boetomsono ya karton lia na so okati yango mpena malili bonga mpe pere batiaka yawa tozala desite voilà. Merci Bandeko, Bozotala Bisso, toza toujours awa et toza bon on a venu Foussi et avenue Foussi quartier qui sent tout et toujours la commune Makala, toza na venu Foussi. On est venu Foussi et on est ensemble et voilà, on est sur la carte Ngondo Marie. Toza funzia donc toza pa matadi to ateka mapango aza pa matadi après papa mbeyongo pa ye abandi oteka donc baza bapère oyo nde baya kodécouvrir awa complexe scolaire et les élites, voilà, complexe scolaire les élites à l'avenue Funsi, Voilà, merci Tokoba toujours awa na commune de Makala, awa tozabongo na quartier qui sent tout et tozabongo na avenue Funsi et totuko la sabino ba morgue et morgue ya Ngondo Maria et toza toujours na avenue ya morgue Ngondo Maria voilà et bipa wapi toko réaliser toko tambola mokolo lelo awa na commune de Makala. Voilà. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
Voilà, merci. Awa, toujours Tambola. Et tu comme tu l'accident morgue, tu l'accident hôpital. Ah, tu as bon armée d'Issali et non pardon. Voilà, église néo-apostolique, voilà, église néo-apostolique de CST Kin, voilà. Merci, chers internautes. Voilà. Ya. Kapeta mboga. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé ya masolo kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Toujours à Wanamakala. Terrain cimetière. Terrain bandako luka makambo yango. OK. Bato ba uti boye. Otaba muko ataba yo kanga biso bale awa. Comprendre mais malgré le lot koma bena même moral. Le logo moko terrain cimetière ande yango. Papa to tambola ko. Za à l'aise papa. Je suis à l'aise. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Tu as eu un terrain qui n'a pas missionné. Voilà. Mais terrain on peut na ba jouer peu ba leka ba beta pe balo ba yebani lelo. Ndeti banani ba leka pe. OK. Banani ba modoro. Ngoma ba de best ba fait na de best na ngola ba mbaye aussi là, y compris na ngamoko pe na bimawa. Ton ndo beta ballon. Ce qui peut belé ba petit na bolas ba te belé. Ba bima ba picha. Donc maman voilà, merci beaucoup, chers internautes, merci beaucoup. Et Nabino Baïtou Botalabiso, tout ça toujours à Wabongo, dans la commune de Makala. Merci à vous partout, vous êtes Bozotalabiso. Merci à l'ingénieur Augustin Kanindale Moulouba, le plus civilisé du monde. Alors, le tout dans Makatsa Makala, Kota Makala, et bien sûr, Banda qui peut toujours qui n'est pas qui ça. Et mais indice, Oegola Xara qui te Kota qui Makala, Zangate. Donc, Benda Simba Kuna, dans un cadre, il y a idéologie. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Papa Freddy Kalidja, le général, le capitaine de l'équipe, Papa Freddy Kalidja. Merci à Papa Paul Mafuta. Merci à Joachim Yelengi. Et Bambote na Ebele, pourquoi pas Mavelou Tété. Et pourquoi pas Magistère. Allemand, Nani. Emile Mouni depuis Magistère City et Bambote na yo ebele ya mingi et maman na biso Joli Ngumbu et ngaye papa Sano na bino yi na ye naza vraiment
et toujours et ensemble et tout ça toujours ensemble na papa Sano na bino oyo bomesana kolanda papa Gosino Luvangadio et papa na biso et boza telme belé papa Ricky Bazika Japana na maman Angel Dondo depuis Londres bozali tellement ebelé bozali tellement nombreux oyo bozota la biso et vraiment et tout ça toujours ensemble. Merci à vous et na bino tout botel la biso tout ça bongo na terrain ya cimetière et toi kotambola bomoni ba morgue bomoni terrain cimetière yangoyo to kipe histoire ya terrain cimetière et bongo tozo continuer toujours et l'émission na biso awa et na commune ya Makala wa balox et tozo koba toujours Makunzi papa ya mwana na bambu wana wawa nini wana hotel Makunzi. OK voilà voilà hotel Makunzi voilà voilà merci salinga bien parce que na yo kango lelo la moni yango hotel Makunzi donc voilà merci et tozokoba et tous en direction ya voilà à Mavuba donc il est venu en Mavuba et en Gondomari et merci Selelen Zembela Mfumu Kimbangu ba Kolo Garde Miding bana Belgique bana Bruxelles ba bi ba jeune ba ça la fierté il y a Bruxelles na Garde Miding ba Jidikael Ipumbu J3 de Bruxelles et pourquoi pas Nabino ba nyonso ba Jacques Ndombasi le général Tchangai Tcheke Jacques Ndombasi ba mbote nabino ya mingi pourquoi pas na Gaël Ngindu depuis États-Unis depuis Texas Gaël Ngindu et na pesio ba mbote belé na maître Dazi Kapoala maître Dazi Kapoala mobala leki et mbongo nelengi depuis Texas ba mbote nabino ya mingi vraiment boza telme belé pourquoi pas Luzams voilà bana makala vraiment na makala ba Luzams voilà bar Luzams déjà ba référence ba namoni ba tchèque na ba barakala malgré tu le comment appeler la demain bato ba bimaki déjà ba Luzams merci et pourquoi pas na pesa mbote na Docteur Justice Binga depuis France et Docteur Justice Binga na fondation na ye et F Docteur Justice Binga et longo na fondation na ye Justice Binga et na pesi bino ba mbote ebele pourquoi pas mauvais Alain Panda depuis France mauvais Alain Panda boa tellement belé donc mauvais Alain Panda ba mbote na yo ebele donc to fait ça bino toujours ba mbote donc famille Panda tout ba mbote na bino ya ebele C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Kasi ata mokolo moko te
Voilà, merci beaucoup, chers internautes, Tozo Koba. Et Tozo continuer, merci. Nabino Baino Sozo Talabiso, Bino Batu Bozo Landabiso, partout vous êtes dans le monde. Topé Sibino, Bambote, Ebele, Yamingi, et partout. Et Tozo Koba, et Tozo à venir. Et voilà, à complexe scolaire et Marata. Voilà. Maranata, on va venir Mayo. Mayo Zangata. Ah. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Salut Bosso. Oh bacha. À part ni babenga ngoni. C'est pas gendarmerie, ça iso ba commune, so ba garde ni so ba. So ya na ba souci ati. La bossa ni si pas bono ba Roi Congo. Ok. Waring nae. Bacha mo be souci ati. Bacha ko président faut ya fokuta. Ok. On a venu Mayo. Mais on a combien venu et tu comme dans quartier Bolima. Et quand tu bimi la direction haute na ninga six. Me so ninga six kuna sous. Dans quartier Bolima donc to ko tambola voilà et ba internautes bandeko ba fanatique na biso tozo tambola et vraiment et partout le bozo tala biso et to ko tambola toujours. Direction bakambo yango nde folandelaka biso moto tambo omoni ke bana bavandi bana bamuta bundi te même poti banjokanga bana balingi biloko na ye tombalola komakolela olola nakamwe mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Merci Tozo Koba toujours awa na commune ya Makala. Merci na bino bati bolela biso bolela sano bolela émission oyo et Tozo Koba toujours merci et awa na commune ya Makala et toujours la bino bomoni Makala bino moko bana Makala boya na commentaire bo trouver Makala na bino nengeni voilà bo trouver Makala na bino bo trouver Makala na bino nengeni Makala na bino ebongi Makala na bino ebebe et Makala na bino et comme kitoko to nengeni et comme propre salité to nengeni donc maintenant c'est à vous de boko juger bino bakolo Makala bino ba natif Makala bobima libanda mboka bokena be pa ebele bamboka nyonso zwami bamboka nyonso oyo ozwami ozo landa biso ozali mwana ya Makala et topesi yo bambote ebele et bino bakolo Makala botikela biso commentaire omoni lupango na bino omoni avenue na bino omoni quartier na bino obotamela ndako botamela à travers cette émission à travers cette chaîne voilà bobo sanate yako tikela biso commentaire même yako benga yako partager pe émission oyo na bana Makala nyonso ba natif nyonso ya Makala oyo ba tali émission oyo vraiment et que la biso tellement bien makasi. Voilà. Merci et merci. Tozo Koba toujours awa na commune ya Makala et Tozo Koba merci na
internaute Nabiso, Tobandaki Pe, Tokom Pe, Kosuksa, Tokom Nabiso à la fin de cette émission. Voilà, merci à vous tous, vous étiez là. Et pour Kolanda Biso Awa, na chaîne Nabino, 3 Exa Production TV, pour Kotala, et commune Nabino, et Makala, et na commune Makala. Merci. Tobandaki Pe, Tokomi Pe, Koshite, et Tokom Nabiso Koshite Awa. Et voilà, Tomoni, nous avons venu Madimba, et na église locale, église, voilà, Patmos, voilà, KDC, voilà, SCC, voilà. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci Nabana Makala, merci Nabane Konyonso, Baolanda Biso, Baotala Biso partout, Tobandaki, Peto, Komina Suka, Bomoni Lolenge, Totamboli, Nande Konabiso, Balox, Totamboli na yeta ke natif ya Makala, Alaxi Biso ba venia Makala, et Tomoni ba hôpital na bango, Tomoni ba morgue na bango, Tomoni ba terrain na bango ya Bale, et Tomoni ba veni pe ebele awa na commune ya Makala. Voilà, oh yo mutu ozali mwana Makala, omoni pa na binote, omoni veni na binote, omoni lupango na binote, benga biso commenter, benga biso et tokozonga pour la deuxième fois et pour la deuxième partie. Merci. Nababonné sur Botali Biso, merci Nabana Makala, merci partout vous êtes. Oh bozala connaît belé pour na Kolanda Biso et nous sommes à la fin de cette émission. Merci Nabino tu Botala Biso et ah peu Nabana Maïnanga totamola bango. Bien sûr, bolase oh Jini. Jibaoba. Voilà. Voilà. Merci Bola, c'est Maguin en retard, totalement ligana. Ouais, donc on est ensemble, on a bigé, na Makala, d'abord on a balos, on sait que même si on a un peu matali sous, on a beau souki le roi na première étape, on a beau sur l'ingénieur à commune donc. Magé na commune en retard mais na ebe de programme yo moi liloba na bana makalo bali bana bon liloba bana examine ke bana mabele bino mo boyebi ndeto so la mikolo yo makale comme de moko makale comme gu makale comme kitoko makale comme na ba prince o to kana kité et kozalaka donc ba bina makala to za na 84 km ya prince donc on a 9 prince ya milai si siko basalika à 3 to senga na ba prêtre tout au bana poto bana makala tout partout sika boza donc tozonga mabele commune se komi bien ba commune msusu benda na toloba ba commune msusu et renia ba commune msusu et renia parce que bango mo ba fula commune na bango ba biso be bana makala to ya to fula commune na biso donc ma bangeze bele kaka na les amis de Bolacé, partout Sika Boza, Nabo Sanité, honorable Eden Lumbuku Kele, Nabo Sanité, mauvais Niki Djogoye, Azave O à soutenir Abisso bien, ouais, parce que vous me belé, tonton Messi, ingénieur Véran, dit donc, toto zana, open idéologie, n'a pas ma belé. Totambolina balance. Ouais, Nathalie Messi, dit tout base complet. Totambolina balance, c'est la Ramoussus Natunier, et peut-être Penabo Santa Namoni essayé. Makala, toi, on a combien de communes et combien de quartiers? Donc, na Makala, en tout cas. Donc, en tout cas, on a vérifié. Tellement Makala a commune, tellement mon nez Makas. Bah, reste ça, ni na Makas, et Babima, la commune à Makala. Bah, prêtre. Dans le domaine, dans Makala, dans le domaine, presque tous les domaines où il y a dans le monde à Congo, c'est outil Makala. Dans Makala, tous les stars, comédiens, Makas, les Charlie, les vidéos, les Vengadia, les Ngadios, les Makala, les phénomènes de Sobé, tous les Manzengi. Surtout dans la musique, tu as Cédric Mbungu.
tozana ba omimishi base ba forcette ya kufa ala mwana makala donc tozana ba musicien belé kwa mwana makala donc soto ke na domaine ya politique tozana ba politicien belé o bazaka bana makala ndeti ba honorable Eden Lumbu Kukele Mwasi Nzambe tozana wana ba donc bazé belé même Sadolphe Muzitu auta mwana makala donc même si nani Lumumba ça succès na mito Lumumba moi makala donc ya na biso makala na animateur Lumumba na mito na président Fachi donc uta makala donc neti ba biso ba bola se ba Patrick Balance ba to belé banani bana makala bon na bale to misi to na ba Riki Tulenge ba uta makala ba Meshak Elia moi makala ibenge coach ibenge avant na makala abanda oya na makala donc toza na ba jogo baza na telme bazé belé on comprend bazé belé donc ma salutation à 2 ou 3 personnes bana makala ba libanda ou soit baza na carte République démocratique ouais ba mbote surtout mingi na bana poto ba libanda mauvais Igo Boss tonton na Mputu Bardine Salazo mama solution yo yebi o tindage komagi honorable Eden Lumbu Edwige honorable héritier Lumbu na bosanité moi Nzambe maman Mozizo ye asola vraiment bien de aza moi so comme na Luanza so mika na Luanza donc na direction sa mission na coin au moins ba moi ezana Mozizo donc kuna donc na biso lo batela bosanité fondation Matelo hôpital moi makasi et pesa na bosanité ya niki na bandelaka ya niki ingénieur Véron merci. Monsieur Abito ça on ka nezala omoni excusez bateau na otanga ba deux fois ba bateau yo tonyoka mana bango nde ba niki ba Mozizo omona do ba bateau yo tanga lance nenga lia boye Zangu ya fele donc moi numéro de téléphone ba yo soni ozwa biso bana tout partout oza boyebi kende toza be bola sina balance c'est la fondation bébé la fondation bébé tozana mambetali ba feti mambetali ba animation ba soirée o ba voyage so ngozwa biso donc ngali me ona ngeza la posa ya gag nyonso biso za na numéro eza plus 243 89 35 211 52 plus 243 89 35 211 52 benga WhatsApp Instagram partout nazali na bosanité mbote na nga ya sukapa Charlino ni vie de loin wana papa donc ba sevino ni ba jibile nongi ba lo ba route prêtre sala ba prêtre wana libota ingénieur kanina lobi kaninda avec kanina po zonga lango te avec kanina ya avec kanina po tikalia azalo wa nina ingénieur kanina mote na yo siko za donc kitoko awenga la bima bongo te tikalia famille Mbwasi ba makumbwasi ba Brunati Mbwasi ba Gaël Mbwasi levé Eric Mbwasi prêtre. Merci Bolassé. Voilà. Merci beaucoup bana makala. Merci voilà et bomoni ambiance ndenge ezole ka la commune à makala et Patrick Balance poto kena biso ko suki ça parce que balobi TV zali ngonga et biso to banda kapé to suki saka et monde de la fin na yo et puis nazana na kufite. Te monde de la fin par rapport à émission. Voilà to ko ya pona lelo monde de la fin et puis ba salutation na bato bazola na yo et puis moi liloba pona bana makala voilà. Voilà, merci. Et on continue. Voilà. Toana dia Samso na prince ya Kikuti. Anga makala. Soza poso soma ba kitcha boy. Oye na staff. Oye na kwa sumda moto ba kinepsi. Merci na bana makala tout. Na ba cha biso poa. Na ba wacha biso pe pote biko za ensemble. Ici ka okoli esiko zula makambo esiko zui maele. O ba biso do apesi biso maele ya théâtre ya ba bolasi. Père na biso nyoso za de loin. Mais ba ninga bando be na pe mupanzi ba opesa notion ndenge ya la kaka. Donc bana makala tout bozala na biso ne bozala na biso. Lobeza na ngoya Nzambe. Donc nde to vandi boyeza pona onera makala eza pe pona onera Congo. Donc makala eza lokal lupango wa famille. Soko longwe omoni ke garantie silo osani. Ozo na moto beta pe mo batuna ndenge mabele. Merci na ba collègue nyonso basala musala malamu. Na ba ope basala musala mwa malamu. Na ba basala musala pe ndeti malamu. Atoza
eyaka mpona conseil mpona kolakisa bandeko te mpa na bino eza mpa na yo te makala eza komi na biso tokoboya yango te yamoni toujours tozaka na sous-sol ndeti be na komi na nga nazwi poso 2000 ofele yani aweli ya Clarisse Bilonda na États-Unis ya Clarisse Bilonda pesa fa mbote pesa pe papa na biso pe mbote papa Chibambe merci beaucoup batutu o balinga Patrick Balox batutu balokaka fondation bébé batutu balinga Charline Nongi bana na yebango yeyo wana père otika la papa ya mukolo aigle mbiaka de mbiaka baboya bandima merci beaucoup voilà merci beaucoup numéro na ngai ya téléphone nga tiaka na ba code wana to comprendre kaka 089 37 333 44 089 37 333 44 soko na page na nga Facebook eza artiste Balox officiel artiste Balox officiel na TikTok eza Balox 020 Balox 020 soko na chaîne eza Balox Kimbangu TV. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci beaucoup et merci Bonassé et merci à la Monique en prête Nabino à Taliba Kitia. On va mettre comment tu sur la mettre oh faut moro. Voilà, merci beaucoup et c'est l'ambiance et nous sommes à la fin de cette émission et merci à vous et merci à tout le monde au Bazuli Bakou Hotel Abisso. Merci à l'ingénieur Augustin Kaninda, le Moulouba le plus civilisé du monde et pourquoi pas na le général Freddy Kalidja et Bambote na Ebele et Gametre bonjour. Bonjour. Tomonio to kutio na makala awa ba petit no ya makala ba lobi pe sérieux et technique to ba ozama natif ya makala. Obotami makala na koli na makala na zamwana makala. Quelque to tuni bango peut-être bango ba leki ba kokate mayo mukolo mbiaka makala eza na combien de quartiers? Makala eza na 12 quartiers. Tu as na 12 quartiers makala eza munene eza mukiete. Makala ya munene. Voilà, makala na 12 quartiers. Kobanda makala 1 makala 2. 12 quartiers. Tu as na ba quartiers donc eza kolonga ah bandi o biso eza na quartier Bolima. OK. O eza Bolima. OK. To Bolima to na Tampa. To na Mikasi. Dans ba quartier eza plusieurs quartiers. Voilà. Donc makala binda eza munene soko ye makala ndeko nanga so lingo se retrouver. Oh nana posa publicité moko boyi. Nana posa propagande. Makala luki biso ba doyen to tembo sa auto la. Mettez de mon staff na yo. Yom de sala bakiti. Oh bakiti. Donc on a cop na ngaya. OK. À part cop on a cop sur le ciment. Voilà. Donc na donc place partout. DP so DP le kanabili be muta sepeli pe a sepeli pe na kiti alingo somba ba ko contacter. Numéro na ngezali. Na numéro na ngai 085 38 78 498. Donc comme on a ma Paniki. Base nanga ngo ancien joueur ya et donc tout bon ba club to beti po ba tika. Voilà, merci beaucoup. La sepel makas de ronanga. Voilà, merci beaucoup. OK. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Nous sommes à la fin de cette émission. Binotu Bolandagi Bisoto Koutani au prochain numéro. Bye. Ciao. C'est toujours ici 3Exa Production TV, la meilleure chaîne du moment. Bye. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
esami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère lokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retourne.